tolo balikamba boxing boxeur box professionnel tozana balwa basumbu kalambai jamais Mobutu apesa sumbu kalambai azali champion du monde apetya lelo boye bavuma masolo te. On a déjà eu un champion du monde qui s'appelle Sumbu Kalamba, il est en Italie. Bobeta na Facebook, na ba Google, boromona makam na e ba combat bunda na États-Unis, na Italie, na ba pays nyos. Ba boxeur bazala ba Belchika Molochika, ba Joaquim Poigny, ba nani et ba boxeur sur bazo bunda ezali boxe marchandise. Parce que bozo comme ça ba congolais ba fainéant depuis ba musicien o ba kundela bango batu ba futela bango ba hôpitaux ba comédien ba biloko wana nyonso je félicite c'est que maman Olive alinga ko sala ko valoriser batu mais ezalo quoi ko zo ba roi ba bébé. Il faut tout développer l'industrie comme c'est en Europe, c'est comme aux États-Unis, au Canada, dans le pays développé. Un boxeur professionnel ne peut pas être subventionné par l'État. L'État européen son bon, tout ça professionnel. Ce va être professionnel, c'est-à-dire Moussala na yo yango ala. Ozomona, jamais te oka sumbu kalamba ya ke senga Mobutu mbongo. Mais pourquoi bino bozo kanisa loko la présidence a moluba donc il kamunyo so ya mabe ya malamu tokene na nga akuna non. Un boxeur pour abanda carrière na yeta ngazana no amateur a retrouver ba sponsor ka ne ba musicien ba trouver ba producteur ba mécène retrouver ba to balingi o ba moni qualité na yo et baza ndimi ba mise mbongo pona yo okoma ko gagner et tango okoma boxeur munene lokola ba Tyson Fury ba Wilder ba twana nyonso ba Mayweather okoma zosko o ba benga ba payday do ba chèque ya minene ya ba 5 ba 20 millions de dollars wana sikondo komi ko songisa mbongo ya ba investisseur na yo. Donc soki mbongo l'état congolais pesi na ba monsieur mususu ezalo kwa ba déficit a kozong sango na intérêt soki a komi boxeur monene. Ce n'est pas que aussi mbongo à l'état quand au pesi ba te bele bazo souffrir ou bazo zanga ba kisi ya komela bazo zanga ba bo bino bozo mbongo bozo mona netile et puis total kombango ya lokuta ça n'existe pas. Pourquoi ces pays doivent fonctionner dans le mensonge? C'est pourquoi moi j'interviens tout le temps pour ramener les gens la vérité. Moi je ne supporte pas que l'État nabiso est comme fonctionner na lokuta. Na batunyo. Tellement que l'État y est moko. Muto a lokuta. Na peuple bato a lokuta. Bazo sangana. Pour ba ruiner susumbo kawana. Edinda. Boxe. Tango koti na boxe. Et ça sport professionnel. Il faut en avoir sponsor na yo, ba refuta yo. Il faut en a ozomona que eza normalité. Il faut na manager. Imaginez-vous que na mona qui commande na MMO gagnaki, oui, on a fait félicité en France. Mais il paraît que azan entraîneur te, azan docteur te. Donc nenga zayi wana soki mabe yeli akufine ka bongo parce que aya ineka ndengwana. Ko chavi na ye en danger alors que boxeur nyonso bazaka na ba manager na bango mutumoko ou bien investisseur mutumoko andimi à investir parce qu'il y a moni talent na kati na yo. Pourquoi mboko ezaka ba paradoxe makam nyonso ozo salama ya facile na ba mboka mususu tozo mona mais ceux comme pas na biso le président Koundé comme président Sokoda bani est-ce que Sokoda ya France musicien mta Gérard? Pourquoi Babylone Union sur la Congo eza ba paradoxe na ba paradoxe, c'est-à-dire ba doctrine morobo eza nulle part ailleurs. Car ba Congolais mto sala ramakambango. Kaka biso kaka mutu to fanda na tongo boye ozwi caméra tie bani ofinga no mutu moko boye nano mona yete azana niveau na yote obani loba. Ça se fait nulle part ailleurs. Yango toujours balikambo c'est par exemple oyo et ce sont que toujours na eloko na toujours loba. Et ce sont que toujours na eloko na toujours loba. Mboka zo marché bien te. Félix azo géré vraiment bien te.
eza teke to ilingi mutu pa bato wana oyo bazobimisa ba 100 000 wana baza baministre na ye mutu azwaki bango na qualité moko innovation na mboka kitomona boye namoni Jekoko Mulumba na Ngobila babuki bandako bato etie sali te na ville ya Kinshasa. Ce n'est pas que solingo lakisa ki oza malamu qu'il faut panza bandako bato. Non, okoko ya tango ye ko panzi sala pe na ba camion ya minene pona ko buka bandako le ko taba débris nyonso memango, mais tu viens pas dans un quartier, tu détruis tiki même en apote ça raté tant aux ba ke botangi classe T. C'est ça le problème avec le politicien d'aujourd'hui. Botangi classe T. J'ai coco aux mécaniciens, moi na 4e CO, au cycle court, au yebi makambo ko gouverner mboka te tika papa. Oko kufa na son, ko kanza teke so OK na place moko omoni moi ruisseau moko muke o bengi batu bache pont moko bache dal likolo, ndere combien intellectuel. Non, intellectuel c'est les études. Intellectuel, il faut tango yekola, ba mécanisme, ba technique, ba nini. Mais yo kako fani bo, o buki bandako. O pekuna, azui 100 000, apesi mutu, o combat koutazane na combattre. Tout ça, ce sont des mensonges pour voler le peuple congolais. Pour s'enrichir sur le dos des Congolais. Et quand nous intervenons, c'est pour vous ramener à la raison. C'est pour vous dire que non, et ça l'a été. Et ça l'a été. Oh, panzambo, ramoto, oh, panzi, ça, ma monene, ça, na monene, tika la kane, moi. Bon, ke, bo, panzi, côté, mo, ba, communauté, en commissaire. Oh, bi, oh, ba, bengaka, na anglais, hasard. Donc, c'est-à-dire, et l'oko, moko, boye, et, à quoi traduire en français, netinen. Et là, il faut créer problème. Donc, quand tu détruis une maison, il y a une barre de fer. Moi, je suis allé à Kanyatiango. So, yo, je coco. Pour besoin soit 21 000 wana. 21 000 besoin pour ça payer zoba. You can see you na France au hôtel ma débat. You na Beirut, ton petit Macron. Au kokate. Mais pourquoi besoin comme ça va politicien bourrique? Et peuple pazoti kabino bosa ba bêtise na bino wana bozo sala non. Est-ce que bino bozo sala mieux bako pesota bureau moko na Canada ba bi que je koko kene yo comme chef na bureau ou bien au sala kata musala. Tu ne sais rien sur le technique d'aujourd'hui, tu ne sais rien. Un simple abouti. Mais bozo soit ba orgueil moko boye na Kinshasa wana pola biso to longwa to kenda poto to tikela bino mais boye ba to ozonga to chaba point na ba I to ozonga. Pourquoi mboka na biso za mboka ba bourrique, mboka ba paradoxe, mboka salité, mboka ba ngungi, mboka ba menteur, ba mensonge, ba mythomane, mboka ba kleptomane miyibi ya mbongo à l'état. Même na peuple ba ebika ke bozo yiba yango na bango pe bazo yana ba projet ya ko yiba. C'est ça la vérité, chers amis. Biso lo ba sou minute ba vidéo to lo ba to comment pesa mloka moi ba 10 minutes. Moi lo ka muke pour comprendre que la faute est ailleurs. Un boxeur professionnel, c'est un boxeur qui a un manager, qui a des sponsors, qui a des gens qui vont investir sur sa carrière. Et dès que le boxeur aura atteint le niveau licolo, à comme il y a un combat cher, il y a les États-Unis, Londres, France, on a un combat de 2 millions. Il y a 60 millions, Tyson, 25 millions de combat, Evander Holyfield. Mayweather, Asa presque milliardaire quand on a combat boxe. Mais il n'y a jamais, oh ministre, il y a Clinton, ton ministre, il y a Biden, il y a Obama, il y a Mayweather pour appeler ça un bongo. Comme ça, vous rendez le peuple fainéant. Parce que tout le monde na nini yo, nyeloko babenga nini na télévision, tout le monde.
vous donnez l'argent au théâtre, aux gens de théâtre, aux musiciens, aux bandits, tout le monde qui a une petite idée pour voler, vous leur donnez de l'argent. Ce n'est pas juste. Naba peuple au bazo souffrir. Il faut tout bon sambo kawana. Moi j'ai une mission de participer à l'érection d'un Congo fort. Nako travailler naba miyibité. Il faut tout télémato changer ma kamunyoso. Mais ça dépend. Il faut tout changer leadership na Congo. Tout ça na batangate. Tout ça na ba miyibi akala. Boyebi soto bani otanga ba komo na bango. Oh ya melaki ngai mbongo il fallait faire voyager bandeko na ngai ba biso mbongo. Oh kuna oh azakoteka boye. Oh azaki muta ba chèque. Donc pays en auto okende ti wapi soto sala kaka cop eza nango normal na sens abo mwana. Mettons to koli. Tu comprends que cop ezo bo mamboka. Mais quand même moins introspection. Parce que babi progrès égale ni introspection plus empathie, il y a des progrès. Tant on mi tali na kati, on mi yoki mabe, on le bi, on a au moins idée au kene di bosse bimaka. Mais tant on a introspection te, tant on mi yoka mabe te, tant on empathie, ezate na bateau yozo sala mabe. Progrès à la terre. C'est pourquoi vous voyez, Kabila est parti, on a dit tout sur Mobutu. Mobutu boy. Kabila yé, ta Kabila. Ah, sale. Atiki kaba problème. Félix aye, kaka mouyibi. C'est parce que quoi, le peuple congolais, dans son ensemble, est toujours ça, la introspection te na mawa. Mote mamawa. Bilo msusu ezaka, ezala maye, le pete za mote mamawa. Moutema wana ezali te pa Jekoko Mulumba, ezali pa Félix Tshisekedi te, ezali pa nani Ngobila te, ezali pa bapeti wana bapeti muyaya, bapeti pamba, oh bayeka bamiyibi, non. Tozana a besoin ya kotonga mboka wana, il faut tout changer. Arrêtez de voir Olivier comme votre Nimé. Olivier est là pour vous rappeler que nous devons changer. Nous devons reconstruire le pays. Nous devons travailler. Nous devons cesser avec des bêtises. La subvention, il y a vie à venturier. Kokunda ba musicien, il faut ici là. Kokunda ba théâtre, il faut ici là. Kokunda ba boxeur. Biso l'État, il faut travailler pour garantir ba droit na bango. C'est-à-dire que to tia ba législation moko juste pour protéger ba musicien, qu'on protéger ba sportif, qu'on protéger ba art, qu'on protéger ba médecin, qu'on protéger tout le monde. Ce n'est pas que, il faut franchement que la population n'ait pas besoin de protection de l'État, mais c'est tout le monde qui doit être protégé. Et c'est comme ça que nous allons changer ces pays. Arrêtons de sponsoriser Bouzoba. Arrêtons de financer des bêtises. Arrêtons de subventionner un boxeur professionnel qui est subventionné par l'État. Est-ce que vous comprenez même qu'est-ce que ça veut dire un boxeur professionnel? Ce n'est pas normal. On doit arrêter tout ça. Il faut tout changer Makambo. Et aussi bisonyonso. Bisonyonso toboya. Le problème avec le Congo, il y a une partie de la population, Bazako Boya, mais partie Moussou, Bazako Ndimabuzoba. On n'a pas encore le juste équilibre. Il faut bisonyoso, nabotondi, na bisonyoso, toboya, tolobake. Nous ne voulons plus na vie, ok, tozo saka berreur. Nous voulons plus na mboka moroboye, batuba yibaka, batuba kosaka. Tolingite na mboka moroboye, batuba zozo mbonga l'État, kakaboye. Tolingiango te, eza question yante, eza question que na mboko yo fandi salamaka te. Pourquoi on dit mais salama la Congo? Donc, on doit arriver dans un moment où il faut tout boya. Eza biso nyonso bane unanga to boya médiocrité, to boya makambo mabe nyonso. Kotala ekolo te, kotala teke boli azara kinoa, ngana utamboka, to o aza Congo, aza luba, o aza te, botala biloko wana te, botala ke mboka wana batu basufaka. Pour erreur ezali mibale. Ba dirigeant, bazo diriger mabe. Peuple qui dit ba. Peuple congolais
akanisaka aza yanke soki alati bayoshi ya mamoto non non yanke ezali moto ayebi kotala ndenge nini mboka ne ezokende mpo bato tu bazala bien azotala te ke famille na ye azotala ke ah biso nyonso bakongolais tokose retrouver mpe awa. C'est ce que nous demandons au peuple congolais. Même Tshisekedi alobakango, prenez-vous en charge. Donc, moi, ceux qui ont un appel à prendre, donc, bon, c'est prendre en charge Congo et Bonga. Voilà l'équipe.